bato na bango bongo te stade eza ya yo te ozokende nango wapi tindika ngo biso toya kobeta stade wana po tobakisa oyo ezangaki na bato to babeta bastade bacritère oyo ezanga na bastade oyo ebetama avant biso ezali nini bacritère eza ebele ya liboso loyembo ya mibale spectacle to biso toza makasi na live kobukana te ya misatu animation nga moko naza nano wana baventure te animation communion na public obeti ezongi ya quatrième son tozala na son son et puis cinquième eza plein bamartine bango babeta ebele limwa ezalaka kutu te soki obike otiango oyo bana oyoka nde totala baconcert mosusu wana eloko te oretenir eza te domona concert esili nanu te événement monene bongo bato bazobima na début ya concert bato bazobima mais plein ça va soki bakangaki biso nombre ya bavalise oyo toye nango na nombre de basket oyo toye nango en espace ya une semaine tozongi koleka même na bato bakendaka un mois po omonaka lepate aza lepate idéologie eza différent ndekonanga biso mo toyebaki nde toke maki toke na préparation ya stade de martyr pourquoi bato to babeta stade de martyr bautaka libanda baya banda bavie na biso événement Brazzaville Kinshasa à ne pas rater Stade Massamba Débat avec l'icône de la musique africaine Yenani les chanceliers Roga les grands et les meilleurs de tous l'homme de Bokoko et Longona Extra Musica Babengi Sibino Mokole ya samedi 24 juin 2023 à wana Stade Massamba Débat pour mo banger na concert oyo et ko sepeli Sabino tout à partir il y a 10h ngingo droit d'entrée 500 francs CFA pour tout 1000 francs CFA P2 1000 francs CFA pour na pelouse au kanisi to bosali bino onga mwana point noir Wenze Talangai Kintele Filou Mpila Poto Bakongo Makelekele OMS Mikalu Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine Roga le grand et le meilleur de tous balobi entre Roga na bango différence iba ou yena na niveau ya deux fois te kolinga te babetelo lisolo bozala ebele pona événement oyo boko sepela makasi avec Yemoko Nzambe ya musique ya Afrika tokani L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, merci à Baïnyo Bakuna l'occasion à Rota la biso awa
na Africa Elengi Télévision. Merci à tout le monde, merci na abonné na biso humble serviteur na bino garçon vitaminé Benji Benzema esclave ya mosala na bino na ekoluka bino ka actualité tango actualité boujaka na ba rendez-vous même à chaque jour na ya liboso na bino pour nous informer bino mamno c'est la chronique musicale. Merci à tout le monde, merci na bayo ba scotché ba été ba sala force na biso de la TV le roi ba code mondial ya Willy Moucheni notre vieux code mondial ya Willy Moucheni vient na biso tika balé qui n'a été na PC Mbote et puis bana ya Dallas ba on a rendez-vous moko pa Maréchal les surveiller sa restaurant yolo ezo côté à Dallas sur l'ingoli ya bio faut vendre kuna parce que kuna nde balia ka bio Maréchal na pesio énormément beauté place aux amis et puis Jésus Noël Chege Jésus Noël Chege Jésus Noël Chege wa dominé na PC Mbote place à joie mais merci à ba et tout les deux na équipe na mon bateau s'est déplacé pour na rota la FIFA ya animation bless créateur wa out kozongi la biso déjà na Kinshasa après tourner la bango bazaki libanda ya mboka na niveau États-Unis avec Ferrego ba livrer des concerts na bango et puis ba na grand concert à monene à na Kinshasa où ils ont le 24 juin le rendez-vous ya ba Gaulois ya ngwana na ba réunion sur ya musique qui tous au moins déjà n'engé organisation de Salama avec Blaze Créateur on va parler de tout sauf rien aujourd'hui na bokasi ya Richard au fond déjà caméra na pu s'inviter là ou la Blaze Créateur tous au na résidence na palais Blaze Créateur bonjour et puis bon retour au pays. Bonjour mon frère, merci vraiment. Bonne santé et puis voyage les guindé. Santé bien, voyage peut les très bien. Tozali libana mboka tozongi ce qu'on a mabele mamet. Et la première fois que qu'il est non, c'est pas la première fois na Canada en Russie na 2017. Ah, oui pour en Russie hein. Tozali en Russie, après Russie lelo on a eu chance comme on a mboka aux États-Unis na kata ville à Chicago. Parce que na sel na ke na sali boulot. Merci Jésus de Nuance le padre Motoyambo. Et puis il est ni poto à Chicago ni ensemble comme il déjà bon mais ça n'a déjà pour le moment ils ont le camate donc eux c'est important tout qui a tout ça la musala au monde bambo aux États-Unis sur les chances lelo parce qu'on a eu un visa aux États-Unis c'est pas donner n'importe qui donc ils a et le moyen mukete ils a yesengo talaka 001 ba tout ba revango ba kanarango ba chance et sourire Jésus de Nias a tchainga parmi bateau ba accompagner accompagner qui tout ça les boulot la masse là tout après toujours na biso qui tout son sur ba concert bino mo d'aller sur place dans concert concert il est yo mo concert il est bien tout ça na Chicago premier concert na Chicago mais na ville mo za pembeni à Chicago donc tout ça na carte à Chicago mais ville mo za pembeni tout ça na Chicago mais ville mo za pembeni à Chicago ouais Iribana, les baba Iribana na ville ya sur la comment qui m'a manqué. Donc il y a 3 heures de temps na mutuka. Donc sur na Chicago pour comment la ville te beta il faut 3 heures na voiture. Donc comment qui na limite ba congolais ba beta dans la ville wana ba beta te tout ça ba tali bosso beta na ville wana et puis la ville moko producteur a même biso tellement base na izaka na ville wana raison à liboso azali na posa afula na no ville na ye tellement za na restaurant monene terrasse monene azana ba activité na ye même à Budimbu bambote na place ozali même à Budimbu mbote na yo en tout cas esenga ki pena ke concert à liboso to ya to beta na ville na ye wana pour na pesa un peu makambo par rapport il y a activité na ye mon les padres les padres artistes monene ceux qui a niati da matambe na place mo il faut ba lo belango kaka et ça là qui bien to prestat qui conseil très bien conseil bon mon qui déjà bino moko sauf que mon lelo partout bato mususu bato to ba trahira biso bazanga raté vous comprendre ba vidéo bimi bo sala piaka concert ici mbagi so ta les vidéos o ba ngeba triquer biso et puis ba ibo constater bazo vidéo ndeza pena ke début à concert de concert bandaka concert bandi et puis ba ça nini o mota ke na vidéo o bango ba ngeba pota biso wana o ya piaka wana o bango ba chaki wana o mota ba bande ko kota domino bozui tellement ça la moi zaki munene mulai eza mulai makasi tellement bango so ba tellement kota suka kuna bato ko kota suka po bato ba vanda na bakiti wana conseil bandi bango tout ba telemaki ba pusani liboso po ba tsaki po na bango tout le monde avandaki tout le monde ba vandaki ba kiti zeki pena tikuna alors elle est pas dramatique
bato tout o bavanda na kota suka batesi ni batelemi de baketi na bato bazaki liboso batelemi basangani ndo mona isko bakiti ya bato bavandaki etikala ki vide po bango bayaki liboso c'est liboso ya non pierre non et puis bamona peut-être que image yango malgré ça mais bato babando sala ka entrer bato bazo kota kaka donc mais so tali image bena ya concert on bena ya full ozaki nango normal est-ce que musique na mieux le rendez-vous jour wana na ba niveau ba concert na oui ezali na rendez-vous des concerts image ya liboso mona ya mibale nde ya mibale to betaki te to betaki ya liboso elekaki bien ya mibale po concert ezaki les 10 les 11 bateau tout baki concert wana ezaki bateau ba se déplacer qui na ba pays na ba ville différents donc ba uti ba Dallas ba utaki ba Miami ba utaki ba New York ba utaki ba Boston ba utaki ba Atlanta ozomona ba utaki ba ville différents alors bazo ya ba beda ki faire rigolo robeta les 10 les 11 et ça samedi dimanche donc ba mission belaki déjà ba billet il y a double concert. Vous comprenez des jours. Billet de quand même public ou un public nous ya mboka wana ba yeba ki derrière concert samedi dimanche ba sombe ba double billet na bango. Alors raison et ça là que tout beta deuxième concert et ya likambuya producteur na la police. Ezali na air mort ba tela ki biso fala ki concert ici là. Biso to débordaki. Et puis milliers wana za milliers mo za na ba activité mo za la wana alors ceux qui bataki air moko boyika mundela za mta ordre air le bi conseil banda air aussi la air boy biso to débordaki eza biso te za par rapport ya air conseil bandaki et puis obika mundela na compte moi le mo le kaki na après conseil ça là le ko la baza un peu paniqué obika place conseil ça ya moni deuxième concert et la police a compliqué qui c'est que producteur mais ba trika ki bin non jamais non trika biso les États-Unis ba trika mututé mutameme biso na mboka wana za leader ya mboka wana azana adversaire te o akoko ya telemeli mémoire budimbo atelemelaye na ville wana zati pour telemela mtuloko mémoire budimbo image bibila ba page ba trika ferego non beaucoup tena ba tafali na ba trika bino oh papa wana États-Unis batabanani batabanani yango c'est ceux qui batabali batrika bino pour deuxième c'est ceux qui batabanani wana c'est il faut bazala ba congolais il faut bazala ba américain faut bazala bena ba américain ba kolomboka so za congolais na droite au monde ateke ba pexa concert na Europe mais les États-Unis ba concert zo betama wana États-Unis wana ba sala ba blague té donc wana déjà na sida ba to que c'est faux tricage ezaki té ezaka les kambuya la police na producteur par rapport ya moi makamo salama ki wana après concert mundela nga pena ton Mathieu biga place concert ba congolais za ezalaka moi chaud il y a une raison pour laquelle ba tout ba miyela ki déjà na salle ba zoya biso peto lati bokende de complications wana déjà papa ça là évidemment bien entendre car même mes belé ba tout fallait ba concert wana to créer qu'est-ce soirée moko ezala loko la ba ça la séance ya photo artiste avandi ba car za payant ba foutu ba billet concert ami balé mais un conseil est annulé le padre a sala qui séance moko avandaki na espace avec monsieur mémoire budimbu ezaka espace ya boina VIP alors pour quota o mona ba misa le padre na le padre yemoko ezai payer $50 pour que kuna côté ya VIP ezai $100 pe ba quota qui est belé donc un conseil ezate ba yé le sous na rendez-vous wana ba sa séance photo ba ba vidéo to vanda yana ti ba 1 heure 2 heures to kamona biso to zoni na biso place to vandaka et les gars dans les bottes tricage ezali na moto wana États-Unis pomboka wana mo triquer mémoire budimbo ezate po yenda za donc mon conduit donc yem to kwa fa ville wana mais lelo et ça fait aussi parler des gens ba to tebe belé ba moni jet set tes orchestres monene ça fait 10 ans, 13 ans, on va voir production États-Unis, c'est là le voilà, bateau, en fait, libérer en fait, tokendete, bakendakate. Comment est-ce que beaucoup de CP là dans voyage aux États-Unis ceux qui tokete, tozala ki ceux qui tokete, ba finga biso bokendakate. On kinda potote. Tozo visa teo, bazwara visa te. Tozo visa tokei, tosali boulot tozongi. Ba changer sous maloba au juste il faut tout ça nini pour na bango nde tozo visa États-Unis to banda kolela to banda kosala ni yesaka ba tout ba kendaka ba voyage Europe et Amérique so tel ba on ba vidéo na ba on air à départ ba manifestaka joie na bango sentiment na bango nde ba ke voyage na bango est-ce que biso ceux qui to manifester ya biso sentiment na voyage na biso to kei et comme problème bazela ke biso to kima to kei
ndenge tokendaki ndenge tozongi bakanga bino jamais so bakanga pas dans ta chambre ta vana na bino ensemble soki bakangaki biso sécurité à mal soki bakangaki biso to bima te mais to kama yo to mona batiaki na ba page poser na question bele to ke moko soki bakangaki biso nombre ya bavalise oyo toye nango na nombre de basket oyo toye nango il espace à une semaine tozongi koleka même na bato bakendaka un mois po omonaka les padres aza les padres idéologie eza différent po omonaka moto eza moko te po omonaka les padres afungolaka bapeti na ye voyage ya un mois toleki même na bato bakendaka ba 2 mois 1 mois ou 3 mois tozongaki bien tozongi na bavalise omoni tovandi awa omoni menise mo akota na baétagère donc nazo modifier l'étagère na ngai ya chambre ba basket eleki bilambe eleki donc ezosenga na bakisa baétagère babakisa ata 2 étagères ou 3 pour na ba basket wana ekoka bato bakanga bango na voyage jamais bakoya nde toye depuis bakanga biso pourquoi kibo kima te pour ne pas dans un rendez-vous le 24 yebana bisa yo c'est bokimi koza pasi biso mo toyeba kende toke botoke maki toke la préparation à stade de martyr pourquoi bato tout babeta stade de martyr bautaka libanda baya banda bavie na biso c'est bino bosala banda bavie na biso so otali les pas de air na wenge musique maison mère bautaka à la kelele bauta zénith bauta sala à la kelele si je me trompe pas baya bauta baya stade de martyr papa chéri même ma bauta baya vive la musique bauta baya vous comprenez bato tout babeta stade de martyr bauta baya bauta ba tourner mais bino ka papa concert to kendete bokete to aux États-Unis yo lingi tourner tazo koma so lingi tourner to na tourner munene na mois de na août to kende sko tourner au to sala ta 2 mois ou 3 mois to robeta na ba ville différent pour to na visa ezo loba so ki to biga sikoyo que lobby to zonga aux États-Unis to zongi vous comprenez donc to na visa ya ba 1 mois te il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, il y a 7 mois, il y a 8 mois, il y a 11 mois. Donc, tu as un visa, il y a l'icolo. Donc, tu as un pété, tu as un pété. Donc, tu as un pété, tu as un pété, après stade de martyr, le 25, il faut token, token. Donc, il y a un inventé. Et puis, la musique, soit que tu as bien qui m'a tabokangé à Okim. N'importe quoi tu as mutu kakate nde bakanga bino bongo oke mupiku boy non wana zaki to komaki to komena na Chicago eza mboka ebo comme il faut otambola bino to ensemble to zaki na bis to kiti to ina bulu wana mona ya vitre wana so za na Chicago kangi photo place wana te oyaki Chicago te to yaki wana to za séance photo ba immeuble na milai to mona na ba film wana ba o ba nani to mona ki yango nga na vivaki yango na moni yango et puis to zu ba séance na biso ba photo nde to koti na bis to sali nini to kei na ville oyo conseil ezalaki eza kutu teke po na musique bataka mutu krakate bataka mutu singana lokolo te chaîne ezalate ata kutu bakangi bino ndeni so etanga maki mutu akima akokima po to beta concert na podium batu to bazaka na podium so mutu akitaka suba okange so mutu abia kitaka ndeka tuzaka oyemba nzembo sebe na silio kitio temino na se bagarde bali banda non c'est faux bagarde quelle garde ah papa biso mo toyebaki makamuni tosala toyebaki programme na biso toyebaki calendrier na biso toyebaki nde toyeboye toyeka poto pona toana concert mibale après concert mibale po tozonga Kisasa pona continuité à stade de martyr événement voyage na biso États-Unis ezaki événement te ezaki voyage local ba voyage tout nde tokendaka bayuma nde bando comprendre que pour kende Europe il faut boma mutu pour ça sinon c'est pas la première fois que c'est en Europe maka ozaki poto sur 3 fois bakenda poto non ok c'est beta na ba Hollande ok c'est beta ba Zénith ok c'est beta ba salle beta le bosonga azalate ok c'est kena da ba poto et to kende ici eza idiot faté et to tombola partout eza idiot faté alors to yebaki kende to kewana toza na ba tourner ebele il faut to zonga événement za y voyage te événement za stade de martyr le 24 juin place wapi tozo balola mokili. Et puis le 24 juin, tu as aussi le gouvernement et comme la date, le 30 juin, le 24 juin, et tu as la fête de la musique. Il y a mon époque, tu date le 24 juin, mais tout le monde, date où on a noté la date, c'est un concert, mais tout, c'est 4 le 24 juin. Et là, c'est pas de Raza Guide. À Pessinzela, tout va comprendre. Il y a aussi le gouvernement, le 24 juin, et comme la journée,
Ndé tozakana le 30 juin, ndé tozakana ba journée belé ba date tozakana ngwa. Le 24 juin comme bongo. Ya un moment to kenda ki toye na biso tout au grand complet. Mais là on y est ça là qui tout le monde en a ba page que Blaise créateur FIFA na mais c'est la biso na ndeko na biso de Gaulle bo sali faire rigolo mabe bo kimaki apa bo zongi to izaki non eza mo pepe moni na musique soza na succès te ba otake yote na ndule soza na mo pepe te ba otanga kombo note ba eba ke fo ba zeli ba to ba kima ba kimite ba zeli ba yo ba départ ya ba leader bo ba ko solo na ba mission les solo et les kinyo surtout les solo les même na la ko le pas da solo na biso pembe. Ah, na bata bokenda poto te. Papa, na bata tokenda poto te soki ko longwa. Fallait que na bata o biso to vana mingi na kisasa. Ta ko longa ndeko te zaki ta wana. Ke to longa na biso po ba ba lo ba ke to voyage raté. Parce qu'on a ta wana tu ba kanga patron na biso. Na ta wana tu to vana ki bata nyo soto leki awa. So ko longa nde fallait to longa na bata wana. Mais ndé na bata wana nyo soto to tikali ko longwa te to zaki fidèle orchestre na biso. Poto yebaki nani to zana ye, nini to zo sala. Alors to komi na poto. Biso tout le gars poto mutu to lenga wasa ndula zo kenda zo ya yo so komi na poto okeki masusu sorti na musique amazani ah mais comment ça makamne non c'est quoi ça misete o so ko artiste cop nos artistes ah il a parlé langa okotinga mtanzala okotinga mtampiaka okotinga mtapacité natanga sa bana na école cher na bon marché bango ba futa $1200 bango de bana ma vous comprenez parler on a payé on a pris au misé belé ou da foutre la ba palette 2 chambres salon cuisine salle de bain 2 salles de bain na aussi na douche na 4 na bête pas les pas na zo banda côté pour les États-Unis tété na message dans ma vie avant couple na les États-Unis zo lo ba wana vous comprenez donc na za mutu na vie na menaka comme un parent et puis naza un responsable naza responsable naza un homme marié officiellement ba vanité puis un homme marié na sala ba bloko tout wana pour na voyage à pototé na sala ngo avant États-Unis to il sanga ce qu'on a comme aux États-Unis na ken États-Unis na kimi donc na bomi cop nanga bana nanga ba vivre comment ndako ba ko futa comment pour na gagner vie nanga na o ndako ko futa mais faut musique bon parce qu'on a mis privé musique pour na vivre comment ya on moni na musique babambaka moto yo so za sublété ba ciblé yo te faut za moto mo benaza na makambo ba ciblé ba ba ke faut ba bete loko wana na nzoto nanga pone ningisa bazeli ba départ ezate bazeli des arts ezate ale boto no bamba bango to vanda ba bi o maka oza kimina na 4 missions o maka oza kimina 4 missions des arts et to vandi bo no te Blaise créateur na de Gaulle après concert tout la musique zaza donc c'est nous na page biso que to yo na musika to tanga ngope tozo buka na oseka donc bataka ki place mabe omoni ye bataka ki lisolo wana bato ba ebinga bato to ba dutaki babi a jamais on appelle la douter babi a jamais il fallait bataki attends de Gaulle mais Blaise Blaise somba bakara na kini tenga ba attends de Gaulle mais Blaise Blaise yo Olivier somba bakara na kisasa sana ke poto zo bana na États-Unis wa vous comprenez siko yebisanga siko poto eza tokendaka kosa musala nde tokendaka ba Kenya ba Tanzanie eza normal eza ndeka ke o eza Afrique wana Amérique wana Europe ba réalité eza moroti le 24 juin événement le 24 juin na mono sali longo de crier ba crise beleti le 24 juin ezala vena ya note Blaise créateur kuna ezala vena na kubanda bango na ba débit ki mono se perron na kubanda bango na kitsa kanzonto ezali wana est-ce que bloka dynastie wana ya martyr te wana c'est bloka dynastie volume 2 mais to dévoiler on est-ce qu'on a stade de martyr na kubanda bango na na débit Jésus tozoloba batika biloba loba boro ezaya yo te stade de zongisi ezaya yo te ozokende nango wapi na tuna bango bongo te stade ezaya yo te ozokende nango wapi tindika ngo Kinshasa mboka kotika mosi te penza poselaka yo sino bakopasola bo stade gangi kolanda kitoko na yete abela kabat bakozwa et puis non côté on a la prière soki bakan soki tokani siko finga bo finga kibiso ane passé lelo boboye ba c'est bon beta stade il y a défi alors il y a défi té c'est que ba beta tondisaki ba finga kibino non en fait si j'aime ba bino bo faire remplir kama kambo fali à ça là non biso za boy c'est tout sur masola stade tout ça na mwa bokebi muke ko beta masola ba kombo tangi wana te na masola stade et dans la bateau ba beta ba stade il y a danger ko le mutu tangi kombo il y a danger to ba na génération te nyo c'est la stade
Nous c'est ça concert beta na stade. Génération wana zo lo ba ono boyo wana les pas dans la na podium. Oh wana pe ka lobby wana azala podium à maison mais. Vous comprenez? Hier wana ka faire rigola. Ils ont la bateau, ils ont la stade beta ma ya danger kutu. Vous ba stade à 20 tonnes. Ou ba les pas de bazala. Vous ba stade ba papa chéri bling bling papa. O tcha lo kolo. Et puis on fait l'été. Et on fait l'été. Donc félété ça veut dire. Il y a félété, bah venez béton il félété. Ndenge biso to béton ce que félété. Référence na biso ko tcha kombo tangi wana te. Asa référence na biso te na basola stade. Pour son tirer référence biso pour abi stade donc ça qui na ka wana bondole. Omoni banda basola donc ba ya beti ne be bozu futa banyo. Stade des mutu te. Stade des ya mutu nyonso to. Eza na ngo wana so lingo beta. Le problème c'est quoi? Omoni on qui me semble tout le monde bien ngena lo. Ténatsara nanga loba qui référent na bino omoni biso to ya kobeta stade wana poto bakisa o ezanga ki na batutu babeta ba stade no ba critère o ezanga na ba stade beta ma avant biso ezaki nini ba critère ezebele zela na ya na yo biso to ya nango po batutu babeta stade babeta ki bien babeta bien mais ba biloko ezanga pa na bango ya biso to ya nango ya liboso na ba non na champ ko meka ko tuti wana oyebi ke na buki lokuta te ya liboso loyembo ya mibale spectacle ko biso toza makasi na live ko buka na te ya misatu animation ngamo na zana no wana ba ventir te animation communion na public o bete zongi la quatrième son tozala na son son et puis cinquième est plein. Non, na c'est plein le kasuka. Plein beta musique était. Au quoi ça la plein. Ils ont toujours beta stade donc il a passé pour que nanda kozu au tibulo vandi. Ozu ou CD ou vidéo. Au cha au natala nga marti ya artiste kingani. Ba Martin ba beta ebele limwa ezala akoto te. Soko bige ochango o bano yo konde totala ba concert mususu. Wana logo te o retenir ezati. Mais biso le pas dans na sawana ya ba concert live. Asala ba acoustique ebeta mala ba karabatu. Asala ba acoustique asala na poto ebeta mala ko ba disque. Lipanda ebeta mala ko ba disque. Ozu ba concert to tu va à de la Gombe a. Ebeta mala ko ba disque. De biso côté live ezat copre les padres. Ya moni concert à Martin. Non, c'est rare, hein? Et ça, question qu'on a tout nié. Quelqu'un a parlé, moi, bon, moi, bi, ah, là, on a concert stade de Marty, artiste, c'est son mot. Exact. Mais, biso, ils avaient un moutaouta, yé. Nathan, on a concert, il y a fait rigola. Pourquoi? Alors, on a le chant, pour respecter chant, animation, spectacle, et puis plein. Oui, on a assez plein l'eau à souka. On a assez plein l'eau à souka pour plein bêta musique qui était. C'est du bon ça n'a Pierre quand on comprend que bah on a musique. Pour adage je me suis échangé. Pour bas discours est arrivé le blesse créateur. Avant stade discours est là. Après stade discours tout est là. Comment biso? Ce qu'il y a bien ce que tu bah non pour te répéter la team pétant au betagi discours nous c'est ça. Après concert à la team discours nous c'est yaki. Parce qu'on a évité déjà le pas de début gars bien. Voilà. Après donc comment biso sont ils arrivent à casser mais ça détonne d'agiter. Oyebi bat baloba bongo comme biso ba beta stade na bango to moni plein peu à craquer la musique mais bat balobi musique ezala yo moyebi réalité ozo loba wana yo moyebi ke musique ebeta makate donc mon concert eseli na nte événement munene bongo bat bazobima na début à concert bat bazobima mais plein ça va na biso ke ngana ngocha plein la première portion te en tant qu'artiste musicien na ngocha na spectacle chant animation son plein na tsango lo kasuka so ba mo beta musique pour na plein c'est que bocha na erreur na tota vidéo mo mikolo bat ba bima na salle mo bo concert mo to beta ma mikolo bat ba bima ba zo réclamer ba bima ba lela ah vidéo mon na comprends tes vidéos concert ba so baké non na so baké ba beta to boki na musique et le kelanga ngazala ite mena otala ka na bat ba bima na ba ah to lembi oleki ah okosaka biso to lembi. C'est ça. Pas il va gaulois. Non. Pas toi là bima qui va gaulois. Ngana zakite. Yo kasi tout bazaya mazaka ba gaulois. Lelo musique est comment soko ça la plein mais et ça va tout résultat. Vous comprenez? Non va beta des orchestres. Orchestre mo ya ba vie. Zaiko na orchestre moko. Na effective. Soko ba vie ba lobi ba tie bar likolo. Donc comme là les groupes nous sont bazaya na ba vie ba beta boye.
babimi bana pourquoi par rapport ya chant na ko beta live ezelo ko mususu omoni concert live mutaya vandi azoka o esalamaka na disque amona on live c'est pas donné n'importe qui moni zaiko ya mataki na podium mi parende na yoki babi abeti ndenga beta chaque kitoko animation kitoko spectacle kitoko et puis ba se retrouver mais groupe mususu e mati ba ko mobima bando lela ah ko saka biso Etiqueta, 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Maman Nicole Malonga Malonga sula milaite anabuaka na Nicole Malonga makafia na una solinga mesinyo solinga solinga ekokayo kota papa www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Ah boy biso qu'on a stade na biso to mona ngope na ba stade mususu na ba stade na bango pe to mona ki yango bolela ke to mona ki yango na ba stade na bango conseil silité me ba bima et puis c'est pas propre ya kova na ndako ke hôtel la image à concert on nous attend na yo au retenir le hôtel mais biso stade na biso pour na plein bobanga te bagolo na bagoloise au bazan na ville à Kinshasa libanda en Europe na Amérique pour ba se déplacer ba ye papa stade na eza moketi na ndanga mabete nombre de golo bazan na mboko na mokilo ya se stade eza moki et puis bagolo ba yebike ba stade belé hôtel ko beta mabeta ma a et là défi hein ouais mais pour bagolo eza défi et le roi que na moni yo au P600 na pe fona na 110 ata 120 ezaka bongo donc ezaka bongo bagolo ba yebike songolo babeta ki elegaki bien mais ko na moi sala chimozo sala na internet batie stade afali ya liboso batie deuxième héritier siko ba otalela bato la team pe ba otalela ba spiritas soki bino bobeti koleka la team a bokomi deuxième soki bobeti koleka fali ba bokomi premier fala ko kokotsa la team na marambo te na pesi boss live moi beta ka fabino kokotsa na marambo te ningo bani na pesi boss live héritier batana be mbote ah bino babi bino bozo chevi excusez na pesi mbote place ça na za na ba respect bela verrier on les orchestres na biso c'est la famille Wenge donc ils tiennent bango à part ah on a le za bitumba ya bango te non na ko bateke ya bango te mais boyebi makambo zo kende très bien ah ils en fait ils ont pour na bango non na ko loba jamais ils ont pour na bango te non na bien na pesa que respect na linga ke trop na dans un respect bela verrier ko tsa bango na makambo te ah c'est pas dans la bango deuxième beta stade na bango kitoko soit kitoko ba sepela coup chapeau na boss live mam na lo baneza mamona biso na ninga plus mingi so na plateau na solo na masolo ya faire rigola kasi on a dit aux alasko 40e temps bino boko beta boko luka place bo cha biso talaka ngana isi bino ke toko baksa eloko izanga na bato tu ba beta stade bato ba beta stade ba beta bien mais na ba bilo muso izanga bango biso ko to ya baksango et puis bo kanga journée isi bino bato tu ba stade le 24 juin bo na ba bic rouge na ba feuille oui, bic rouge, je joue un rôle, n'est pas professeur ou madame ou monsieur. Corrigé. Merci. Bon, on a bic rouge, on a feuille. Comme ça, pour ça, la différence, c'est stade du tout bêta. Vous comprenez? Les pas de Razawapi. Ou pe bêta, ils ont wapi. Chaque libo ma bozo, bana bobota ma bozo à ngoti. Tout ça, battu goye bana mokolo suka. Rôle la yo nanani. Yamé bandi goye bana. Au cours de ce pétro. Et goye bana. Le 24 juin, yo nangana ni mukolo.
pour ma sola champ Congolais bayebi histoire tout bayebi histoire tout le système où il y a oteki la billet pour ça bon et ce mona concert zobeta na stade place nous mona ba oteka billet bon mais yango ne batu bazo to yeli ba vérité yango ne batu bazo critiquer bino Congolais babanda ki ba o bosala la publicité te ba panneau ngwana ya kafu oh bozana panneau ndambo bozana sponsor te sponsor ya ngwana bomoni bozana ba panneau te ba panneau ngwana bomoni ba banderole lelo na ville qui ça yebisanga concert ni na beta stade de Marti ba banderole et tam le roi ba banderole na biso mais dans la partout au monde ba banderole ba basse to mobi orchestre la minute orchestre monene ils a vraiment orchestre monene oui mais promotion tout le monde va ndingo mususu ba sala ki na ba stade déjà ils a sala yani na monene papa tout le monde bino et puis et là mususu ba kam bino boseka ba ndingo mususu awa ba so teka ba bière mi balé pour affection nini billet moko concert au fele mais tout le monde bino répéter la tout le teka bière moko nani ba teka de bière bozo ikara na système léger ba to sala ki wana za biso te za sponsor sponsor même de critiquer qui to critiquer mon tout sponsor il faut teka et la stratégie pour la marketing paye produit naie wana c'est normal mais yebisanga concert ni no moni beta mala stade ba yo teka bien na poisa loko biso biso teka mais mutu kizo leka sombi musupe osomba bien te muso zo ka sombi bien combien 3000 sombi bien naie to tambola partout mutu kizo tambola na bat na biso bazo tambola pona na balance voix ndu les obeta micro ezolo ba papa golo to zo ya pesanga bien toye ko na système en poisa ba conseil belé les gars qui a bomona ta place ba teka billet bomona ba mapa les gars bozo ba témoin mais biso ko toye na système o teka billet en public ba bazo somba bozo mona boni tout ça nini bo bisanga boni tout ça comment toye ko fonga bino mémoire il faut ko teka billet na stade yango to teka la bino ba billet bozo mona mais ndé bazo til mais papa Hervé comme promotion papa bato bozo ka ça sala ba promotion ya danger wana et puis bon ceux qui doivent traîner 2 jours 4 tout traîner na 6 jours dans stade congolais nyo surtout tout le monde passe beaucoup ti makité bo sangana bo vanda bo banani bo bongisa est-ce que bien États-Unis to zena maki oye baté États-Unis to zena maki avant que les États-Unis to zaki dans le travail accéléré à wada to préparer stade de Mati kala et to États-Unis to continuer préparation na maki to zongi awa lelo to za lundi le mardi to banda ba répétition ya suka to za la bloquer biso tout. Est-ce que Blaise créateur faut s'attendre que concert na bino dans la plaie parce que ndé bozo teki la billet côté cha bino au moins le zo bino au moins stade raté so raté stade wana et dans la passe au moins air match carré rotika la moulai au moins air chancel au moins air chancel mbemba ya en équipe nationale Jogo de midi chancel coach japonais international victoire à lobi kitoko au stade de Matiro yo va se to teka ba billet oh le père Zobeta yo kasi ba teka ba billet na chango tina ba fin fokuna non pour le stade de Salah plein tout le monde va ba que samedi le 4e match dans le stade au moins on est au final on a pas même ngana na au final la porte pour on somba billet stade tourne dans le même jour ya ba tous somba billet avant mais ba billet teka maka mingi pe le même jour pour le stade déjà comme match Zobeta ba le même jour pas que na gisha somi billet à côté stade Koutou bateka billet 2 jours avant 3 jours avant jamais bateka match le pas 2 semaines avant billet et ça maté bateka ngora ba 3 jours avant 4 jours avant on teka billet pe match mais mingi Koutou ya oteka ma mingi Koutou ya oteka ma le même jour à match na kota stade le pas Zobeta au match ya samedi na kuna ko soma billet le même jour son billet na pas na zone à côté bino kasi billet fait comme 1 mois avant 2 mois avant bosso ba pirater ba billet jamais ba ko pirater pe billet oui vite ba ko pirater pe billet la stratégie totale da ba stratégie en tout total qui yango za da kali ça là on l'aise ndeko nanga stade de Marti wana bino ba ko fela plein mais bozo bossa na eto ko la musique to yeko la plein te to yeko la na musique mais stade déjà non même stade wana za concert ko kasate muta longola ta na ye na ndako aye stade kapo na mona ka ba fantir non yaka na plein na musique koyate na plein oye na musique te koya na musique to ye na plein tete biso to yana ba nyonso na to yana mama plein bosana o le padre fait rigolo la leader la génération ya mukolo
Voilà, papa Legina Bango, faire rigole à rendez-vous le 24 juin à Stade de Martyr. Faire rigole à recommaper histoire naïe. Chacun son tour chez le coiffeur. Oui, je vois les andines. C'est le tour de. Je suis le padre. C'est Peli Sanzoto et Tango Zalina Bomoye. C'est Peli Sanzoto et Stade de Nzambe. Yo mo mo ni London. So que Seigneur Mela Stade de Gangi. Et Seigneur Bina. Si c'est good. Et oui date. Iya juru wana madabo yanga nande nini tozonga sima kindobika ferigula soki relation simba te boma relation olingi ngai ozokaba te boma relation tobotama bandeko simba te boma relation olakanga libalo réalisa te boma namoni to panzana na stade des arabes mais 24 jours conseil Isabelle ex-patron OP c'est pour arabes bonne relation papa to beta sur la stade de Martyr il est parti kuna na nini na minute oso na komona bela mambo ba date sabato na elo kana osala ba publicité ba sala publicité mo bango mo ngana lo bela kama na biso le 24 juin soka na meko kota kana ma date sabato na elo kana komo osala mais le 24 juin on dit au lobby ba etika l'historique etika lipoto ba ba comprendre que fallait ba kota na histoire le pas d'accord si bon histoire beta na yo tout le monde est libre bo beta na bino tout le monde a simba moto tika ya simba ya rozika koyeba ezai moto événement za moko le 24 juin so na luma mabato na folie bango pour ça promotion za passer tout s'attendre na nini Blaise créateur parce que toka ki fait rigole la bengi ba vena ya wenge wa rozata aya atangi komba moto te alobi aza famille wenge baza ba koloto na ye histoire ko changera jamais baza ba vienne ba otikala ba vienne ye omoni alobi bien bango balingi babeta na wenge 4x4 et ya kolele ba problème asalaki message moko très important tous les gaulois et gauloises bakena na stade bakena ko soutenir ba vie na ye alors ye pe tour azobeta na stade de Martyr ba vie na ye oya ko mona kozala na temps oya ko mona que temps ko permettre pour nous soutenir conseil ya petit na bango ya ndeko na bango et vous allez payer bien. Chacun problème. Alobi oya komona. Babi chacun portera sa propre charge. Bino pe. Mais biso dato porta biso ti. Bino bo ebisa ki bango tango na bango. Ya bino pe chacun portera sa propre charge. Oh ba ebi d'ailleurs to ça makamba bien. Ezaka ke to demander ba égoïste te. Pour ezala te na fête na biso to bengisa ba te. Moto ko ça jamais fait. Ça bien ça bien invité. Mais invité na pe eza par invitation te. Eza par message. Non, on a télévision. Yo ya komona kaza muté. To lobi te ke yo ya ka non. Oh ya komona. Eza échange. Eza échange. Les pas dans le bac on a micro. Boya o soutenir ba vient na ya wenge 4x4. Azon fait le bango pe na micro. Oh ya komona ke aza prêt. Devrait ko soutenir. Mais ba tebele ba sepel ce qu'on a d'argent. On te ba responsable. Il fallait que ça la bongo. Non. Ako ça l'appelle lettre papa. To boyi ça a beaucoup de considération. To boya ko koma ke o to bi ça sande kendaka. C'est que kende bongo. Message a capté. Non, ils ont message eux ils ont capté. Bah tout baby il est pas dans le 24 juin. Ouais mon gars roya aye. Pas mon gars roya taza libre mais aye bagage Martyr wana toujours ko baksa eux ils angaka na stade de Martyr mususu. Batinyo so bagi na badage na bango. Na Martyr wana. Il y a fallu pour papa qui ont renversé stade. Héritier watana bagi a rotango bapine a rotindika. Bon ya bino. Biso to ya na dajte. Biso to biboya ko yoka o izanga ki na ba concert nyonso beta na stade. Ala jambe ngwana. To pesa bino. Tala niveau. O izanga ki na ba concert to beta va biso. To zanango. To pesa bino. Ya on si bino bona ba big rouge ma feuille. Pour ba ko signer boza libre ya osala. Botali ba concert to leka. Botali na ba biso. Malamo na ministre na fa bochaka. Rendez-vous le 24 juin, Ferrego à Kokoma Histoire, le 24 juin. On sera là, dans la caméra, na biso. Blaise créateur, il y a bien un ton d'ailleurs, pour on la stade 8h, 9h, stade de Fungwami. Déjà tout ça dans Gaulois, soyez déjà que Ferrego dans la concert le 24 juin. Message est capté partout, c'est na Soukamboka. Les États-Unis, vous voyez, bon, on a descendu la province, la Est, papa. Bayebi, tout le monde a yebi. Oh, nous sommes des Gauloises. On a droit de tirer en anglais.
azana droit tika na soko moni golo tika na ndako seka yiba na stade atali la socha lokolo ezate na zonga ubena bima libanda na kena kotala ngata na téléphone po golo tika na ndako na raison le padre na stade yo goloa mais toi na posa présence na appui na yoti so moni golo tika na ndako seka yiba na place socha lokolo ezate habité mbade na zonga. Comme l'épisode dans la souga, on a déjà, mais la ligne, ça la message beaucoup. Na bagolo nous sommes occasion de la biso parce que bah analyse ça la mais belé à propos ya concert na bino date na bino ba billets à cher na moment babilo nous c'est mataka ma belé belé est-ce que vous avez bateau ba uta ba poto ba uta ba mikili ba diaspora ba ya c'est enseigné na ba flat Nicolo tout le monde a ba place tous à réserver poto Amérique Europe Asie ikiti dena kisasa partout na bisu yo bosana message ngana ko pesa la ba fan Gaulois et Gauloises. Soko lingaka Blaise Créateur, lingaka Nicolas, on lingaka Adji, Charlie, Marc Aouz, na lingaka Ferrari, Igor, De Gaulle, on lingaka Nani Kingani Kingani. Il y a apporté soutien dans le stade de Marty. On a posé un bino. Un vrai Gaulois les jours là, on a droit à tirer un andagoté. Bon, on peut se faire appui, on peut se faire poids. Pour te yébike, les 24 et toujours les 25. Dans les 24 à minuit, bah tembe na bino à salito bochaka wana. Aussi ça on le 24 na minuit. Oh, tembe bah tembe salito bah on va chaka wana. Et ici l'année c'est quoi le 24. Moi aussi ça tembe nyonso. Bah tembe nyonso ici là le 24 bah tembe ba chaka. Ça bah tembe mo bo bena mo bena ah ça tembe ko aza libre bon OK. Et voyez banakaka le 24 tembe tout le 24 na minuit. Bah golo ko ba déterminer ba yo wana ba batuté. Taka to na système ya teka biye mona na miso bato. Les pamatés qu'on fait l'été, billet comme maman la boule, t'as la laine. Mais tu aurais invité na bino tout si ça la biso tout le monde faire gola no sa qui rebo chula rozala fable gaz rozala. Mais ba gola da babani ko se plaindre ba monire bon avion à kene nini et a le droit de trahir ça les patres. Bat ba otala faire gola. Jésus de Nias. Dans te comprendre. Alors yo ça c'est fait. Vous faites une invitation, ou bien dans un contre-temps ou dans une malade, ou fêter. On fêter carrément. Ouais. Donc ils ont fait sa musique. Que baba ngana bangote. Baba ngana bangote. Attends. Invité à une. Parfois, à un moment où le padre a cité Kombo ya Rebo, Bobby Rebo aza sert na biso abimi na label na biso pour mokile ye baye monde ye baye abimi na maboko na biso. Ça dit trahison té. Ils ont trahison té. Parfois elle baye relancer Kombo na ye. Ou Azagi déjà dans le programme naïe, ou bien dans le calendrier na bango, mais rien n'empêche que nous avons tout le monde qui pour 3-4 jours à qui a pas besoin naïe. Et ça maintenant, à cause de la naïe, tout le monde pas à cause de la tête, mais c'est tout. Mais le pâtre fait rigoler. Rebosa biso, talaga innocent bi, tous la même morale, trahison et côté exact. Quelques stations là bas yo so batali biso. Moi na ba tout ba soutenir biso na niveau États-Unis, Fabrice Lolé Mabaka rebellé. Dans la DJP aux États-Unis. Ah, on s'en met déjà. Natiki vient de Dakar. Attends, on s'en a Tazaï Mouké. Fait côté Maï, comme tous les ans en août. On a tourné le à août et tous les avant ton maison là déjà. On a tchangé dans la Maï. On a beaucoup de Fabrice Lolé Mabaka rebellé. Début à Kanda Kafu. Il y a Kanda, il y a Kafu. Donc tous les ans en août. Et comme il tchangé dans la Maï. Avant ton maison là, ah, il y a un monsieur qui comme là. Mbote na batutu ba soutenir biso et avec Marc Alouji 112 machine d'ambiance aux États-Unis vient na Maxime Chaler aux États-Unis na peso mbota trop na peso mbote na masaranga partout bibwanga na peso mbote na Gradi Bokuma na peso mbote na Précile comment on peut la passer Eli mbote na yo hein Précile mbote na place aux Ali Eli mbote no place aux Ali mbote na petit na Laetitia Kikumbi place aux Ali baza belé na liste te batumsu na bosa mondambo domi mi ba staff aux États-Unis o ba soutenaki biso baza belé ba Alain Kasilembo batika ki ngai te ba soutenaki biso makasi baza bena ebelé na pesi no ba mbote place bozali Mémoire Boudimbo le grand producteur mbote na vena ngai inspecteur mbote na yo otika ki ngai te inspecteur zalaki na ngai wana mbote na yo en tout cas vous avez belé
tokuta na mois de août pour na tourner na biso américain to tambola partout et ça tourner monter à 3 mois ou 4 mois et ça jet bien donc bo banga na bino tenir sur ça dans les bons tout ça la boy bolumi boy surtout ça li boy bo changer toke boy bo changer te même voyage le refungami boy to voyage déjà tes amis qui la poto ezala ite ke 11 ans ezalaki te ke 11 ans 13 ans ezalaki te ke tozangaki moyen ya refaire voyager orchestre na poto so babi 13 ans c'est fort déjà pour être gagner ici ils en 2017 lelo na limite de 13 ans c'est faux déjà et puis et le but est que tu vas nous que poto te pour la manque ya kozanga ba contrat non kozanga ba production na Europe non les patas ça na pour ça il y a ko au moins suki entraîneur azo linga ça l'équipe moko ya sika azala ba séance moko pesa ka bango pour na ko étudier jouer moko capacité na ye niveau na ye vous comprenez moi je dois construire l'équipe moko boye et c'est il faut ko pesa bango na moral esprit makambo belé moi tout en que ba voyage belé ba Afrique ezali le rôle to que ba stage que ba préparation Côte d'Ivoire on des araki Burkina préparation et RDCB et un match bobaki préparation équipe boye na mboka boye ezali ba préparation to que ça là alors est-ce que préparation sili pour moi une équipe faut ba d'ailleurs si on a tient Blaise abeta 9 abeta ngobé mais so Blaise a du choc faut là na remplacer mon bosso na tché a jouer même rôle on a appelé ça Blaise musique eza bongo ya moni tokei une semaine to zongi muto akimité muto bougete pour aller tozaki na coaching toyebi nini toke sala et puis tozaki conscient toyebi toza wapi toke wapi et puis to sala nini coup de chapeau na Jésus de Niance les pas ba voyage fungwami ba voyage ezalaka nango ebele pote fungwami na biboy ezalaka nango ebele et bana ko dépendre kaka na tani les pas dans ngaki a valider pour to bana ko kende et ce beke lekela ki batu ba souhaita ki to ke voyage après stade te ba do banga bokima te bokima la faire gola osima mutu tokimi tokimi te babanga ki metoye de ba babi mais point n'était beaucoup qui n'a après stade moi te ke biso to ke avant stade on va kansaki tout ça dans les contrats toye ya on a bien l'idée faut ko ba ko solo na ba petit c'est très important les pas d'azam ta moral azam biaka azam noko aibi ke Blaise créateur akendaka boy ba petit nanga ya kendaka boy après ça rabiso moral ya moni tout ça costaud ba goloa rendez-vous le 24 juin na poso boire ba lelote na poso boire ba lelé belete dans les messemi ba des États-Unis mais rendez-vous dans stade de Martyrs le 24 merci à honorable Jeudi Kala Eline Abisso ya Founa, honorable Jeudi di Kala, merci à toi, merci à Code Mondial, merci à Blaise Créateur, merci à Zongi Bisso de la Mamboko, Namboka, et tout, s'inquiéter que Blaise Blaise Créateur, à Célina Makambo, Balovina, Kimi Nampota, il faut faire. Vous tapez côté ma baie, fais-moi le gâteau mon sous FIFA. Oui, par contre, on s'allie fait rigoler à ma baie, quoi. Si vous êtes en douce, parce que tu vas dire pour avoir Néwana, bon, qu'est-ce que je vends? Tout à l'heure, on comme internet. Biso qui. Ah, t'es FIFA, t'es l'animalité. C'est ça. FIFA, donc, Biso. Le rendez-vous, mon est dans le 24 juin. Gaulois et Gaulois, c'est pas bon. Stade de Fongwami. Ah, non, 12 heures d'ailleurs, Nabisio. Pour, exactement, papa, Tonzagi. Bino bona posa ya plein. Bona posa bota te stade de tonde air nini. Bo so stade de tonde 10 heures, bo sami. Mais ouais, mon talent, il soit à terre. Bon, sur 12 heures, les vignes à la stade, Bagolo, en hôtel. Et quand ça peut bon? Donc, on a conseillé à stade et je combat ma casse le roi à l'EHPAD. Et ce moment-là, Bayaki a ceux qui. Mais non, il y a un martyr. Comment on fait? Fedem. Oh, il y a Jackie Chasso, il y a Chino, il y a Vandam. Au moins, il y a un moment où on a Tonga, Kalata, Bazupa, Banile, la Bango. Et ça, c'est tout. On a laissé mon ballon. Mais tel année, Babundi, c'est qui date à le 24. On a ceux qui Fedem, ceux qui Sadem. Ballon, Bango. Toi qui sous marche, mon réseau le 24. C'est quoi? Mon torien a une marche, mon torien a une l'été, a une marche. Bino, mais il y a un problème. Bino mobité que ba congolais ba kosemi na mamba politique. Depuis le moment où ba cop na bino ba là, on nous masquer ba congolais mamba politique. Ba to ba na ba stade de Martyrs, bo poni faux jour. Ah, tala sous do, mais comme sur politique marche le 24. Et comme sur artiste boazo beta kuna na son ambele.
Artiste beaucoup na beta o na kinyata kinyata. Artiste kinga na zobeta kuna o na likia likia. Artiste so bimi kuna o kasite o donc talaka liba eletse matina Brazzaville. Banda olesa Brazzaville to linga bango trop. Ezakaka Congo Brazzaville Congo Kinshasa. Fleuve kaboli biso. Donc eza passe montant le noir et 4 fleuve. Donc muto lingaka bata Brazza a longa pe arakia aketa landu la Brazza. Brazzaville lingaka congolais le padre a longa pe Brazza ya tali mais pour vaner au monaki marche ba congolais na Brazza. Te monaki qui fait rigolo là soutien. Au moni marche ba congolais ba Gaulois na Brazza. De l'accident qui ba ko uta baroya. Rendez-vous est le 24 juin. Le 24 juin. Retenez Gaulois et Gauloises ba réunion sur ya musique ba la musique somba bien na haut déjà parce que rendez-vous est le 24 juin. Faire rigoler à histoire. Jérémy Dikala, notre honorable Jérémy Dikala, merci à toi. Jérémy Dikala, honorable Jérémy Dikala, la pêche beauté. Rendez-vous dans le 24 juin. Merci à Maréchal de surveiller ça. Merci à Restaurant Yolo Ezo. Merci à Code Mondial Yaouli Mouchen, Jonathan Balox, mon petit. Merci à tout. Merci aussi à Blaise Créateur, à toute la famille. Merci à Richard qui était derrière la caméra. Best créateur FIFA musique Nabiso animation mais les 24 jours tu relaxes bien comment va boire est-ce que ma fiche tout le monde que atula on a un stade wana maramnangaité stade de Marty qu'est-ce ça collègue non c'est mon frère na yebi to beta na orchestre moko dans un premier temps azali sous na bisoté webi place azalaki c'est pas moi qui va confirmer ma bongo na télévision na yebi on a noté so les abongo orchestre m'informer à biso vous comprenez en tout cas na yebi na été internet c'est vraiment na mambo belé on va voir rendez-vous le 24 juin c'est dans ma petite émission encore vie de Koutani mon Colomoroya et puis l'invité Moussous merci à vous okay. Bye à la L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.